Le 17. C'est carnaval. Maman l'année merveille, ça.
Mais quel bobby c'est pas tout dire que attends calme moi c'est bobby c'est habitué que on va faire mais bobby me sera bobby me sera jusqu'à là, on a dit ah oui, atikali ko la mukate banda sala accident. Na ebité formation monsieur ezala parce que bande ko informer biso azo la mukate azo lobati. Mais ce qui kolobaki ah oui la kufi pona kozanga mbongo, je ne pense pas parce que biso bande ko na yeto lemba qui était. Tozo passer pe ba moment moko très difficile dans la période de toza nango mais quand même bande ko ba bundala ki na mo $5 na mo boye poto bunda na kaka. Et puis na ki pe NDPCP a tellement ki secrétaire oxygène a tellement ki bande ko tambola. Mais sauf que Nzambe eza mokano ya Nzambe. Mais ngai nazo interpeller ka batu communication ya théâtre fait ça makasi. Un artiste comédien ko kufa lokwa mbwa boyete lokwa soso boyete akufi na likama moko boyebozi bombe formation na yango bozola nga vidéo botine nga pa ve masumu. Il faut tia ngai na service à renseignement ya théâtre. Nga. Parce que oui, tout le monde est présent Fatilo bi na mbanda ka telemi. Bazo apprendre elo mo abina yebi yango te. Président Massouma oyeba makambo nyonso tout biso muto koyeba makambo biso na ba jeka na ngilo totambola bon éviter sauver Massouma on dit ma bacha bon éviter soka boyi na c'est bon mais ngana ndoko sala mpona aider ngala akisa ba makambo ebele na TV wana bande comme susu kuto azo bela azo sala bobo yebite vous comprenez mais ça perte moko ya munene aza jeune en tout cas moment accueilli ngana checker déjà na casting à film ngezo le kana biso TV to sola gine dernièrement na Gombe ozali na film deuxième tournage lundi au normalement falazala naiki koyoka likama accident après naiki koyoka lisu likambo ya liwa donc eza pasi mingi eza pasi tokanga mutu ndoki te bato pe bakanga munoko bango alobaki bacomédie bozokufa ebele bokende kosolola na Nzambe ye nde akanga nao bacomédie bakufa donc c'est un peu ça alobi lobi ozana tournage te parce que azoka nzoto bien te tellement yebi nde tozalaka na staff wana à ce qui concerne mambo ya tournage ya musala tochanaka pression makasi soka yebisa biso ke aobima okende propagande so nini bakendaki wana okende so carnaval et tout ayebi ke tonga toyebise papa yaka tournage yango yebisa biso ke aoka nzoto bien te de façon que toyebise paiement prochainement oya tournage donc tant on parle lobi bongo kadima notre réalisateur à lobby nae bon si tel est le cas lobby paiement comme ça biso tozana tournage na lemba nande to bandi tournage nande to silisi r komi ba 12h kadima bengiye atuna état de santé abi azo kanzoto bien te ah ok c'est bon biso be to na tournage na lemba soki to silisi comme ça to sala aussi r tournage sili to 6h ba 19h r tournage sili to kona ndeka di mazui coup de fil ba bengiye ke awilo sali accident grave asaleli yango wapi nde toyoyoka akendaki carnaval akendaki boye akendaki boye akendaki boye nazongi na ndako nga nazongi na ndako bango batika na petit frère nga nazongi mama bango akenda oteka ye bayambise na maîtriser susu mama bango te 140 eza boye aza bien nga na wuti kuna na moni aza bien oyo ndenge nini bazozongisa adrigo wana ndekone wazo choc habité oya ye mpona déjà si bayambaki ye azwani kaka traitement ata pembeni awa
wana ezalaki samedi dimanche toye lundi toye te ndenge eza boye alongwe awa babatisi ye le deuxième niveau bon ça va toya ote boza visite biso tobi non visite comme baobenga biso tozonga mbango na ndako donc kosuka ya komonana na wilo na monde eboye ezalaki mercredi lobi na butu ndeko oyo aotosolola Mariam abengi nga Francine non ndenge eza boye kuna babengi nga lisusu mbangu na cinquantenaire pas dorteur abi eza nini ote na koma ndakomi te obosoma bakisi boye na boye comme nalana na matanga lelo na ya boye na 7h babengi ngai ke awilo akufi vraiment parce que mama na minute to ja ko ebima po wachango na mort kuna na kati na za kuna azali yaya na uto bimana na camarade ne na camarade oyo yaya ne mobile danseuse a uto bimana na camarade ne kuna likolo na ebite so cherche mutatika likuna ne ebite. Merci maman. basali message ba tuti ya wilo boye boye nga tuni nani oba tuti ya wilo atuti ya mabatine nga ma mkanga no lo ba na comprendre na tineli yem to lo ba to mto zo ebisa so nga pe na ndo comprendre
Tout est jeune. Le 17. Le 17 héritier. Baotaki carnaval. Baoya, ça tamboulé par là, qui bouille. Babia ça invité ya héritier. Maman l'année merveille ça. Tu peux filmer. On est tous dans ton ya mayo, ayo communiquer biso qui docteur abengi banga lobi, a oui la zate, demande biso qui toza na cinquantenaire awa, to c'est la grande sœur na yenga ye, pour mère na ya ko kate. Les grande sœur aye, faut tous accord, to que tika mona mort. A oui lo mamatanga nyonso nebi ke bino boyaya na cinquantenaire. Bomona wila zanga te. Ba biso ngostoro zanga ma wila zanga matanga te. A wila tozana problème a wila komela ba ngane za oyo komate nene ya komelio. A wila témoin je no yo kazara no respect. Ata bo tout molaye ya sekara. Ya sekara voilà. Di so ta ba imaginer pas tout molaye a wila sekara kaka. Denama tout mabi ah wilo ngana to sili mais to rotika théâtre bon monter photo zorara. Pe ba ningo be ba ozwa. Ba ochara molina bi jamais. Mais ah oui là kokisi malobanete a comment écoute ko monter déjà comment des réalisateurs a montant bona masom sa caméraman wana a bina sa ta théâtre na monter rapport et ko idenga mais lelo ah oui la tiki biso na pesi nzambe merci merci on a pesi nzambe on a pesi on a pas doute ouais na pesi nzambe merci na pas doute parce que ça est capable raison que c'est la biso oui Lazare Koutoum Bakunda dans 3 jours à Zongaki. Bon, oui, le 5 à 6 jours. Chaque fois, nous avons des valeurs, on a sauté. C'est qu'il y a encore le babiso moko, artiste et comédien, nous avons des valeurs, on a sauté. Quand on a lobby à Oulo déjà, apparemment, on dirait que soit pour faire des jours à Salaka Pédia accident. Par rapport à un médecin lobby, peut maner zone à 100%. Na 100% déjà, on doit la on doit bouger. Mais na on doit 100%, mais les autres ont été à tout. Est-ce que c'est vrai vraiment qu'il y a tout fait le même jour déjà? Bon, au Koloba, les médecins on a soins intensifs, parce que le problème est-ce que tant que qui a se rétabli, il y a un mouton qui a toutes nos infos, Libanda kaka, quelques batubaki baoya, les médecins ont un rapport, mais ils ont accepté par exemple, il y a place à la qui. La première image, il y a Willow, je ne sais pas, on a l'impression comme si on est 4 mois tout le premier jour, on a eu un salémaki. Ce que tu as l'image, on a une intensité à choc. D'après les gens qui ont été réanimés pour réanimer pour moi payer mes alliés. Ce qui n'est pas choc vraiment grave. Et puis il faut l'hôpital, puis dans la politique, ils m'ont évité. Ça le bagno c'était mais ce qui n'a accepté jusque là on a appelé une faute, on a bané au côté dans une salle fois sans que à mon avis mon salle baki tam sous peut sur les nations intensives va vérifier quand même un appareil hôpital. Est-ce qu'il est connecté à la machine ou pas, on ne sait pas. C'est un peu ça le problème. Et ça les gars bien tellement mobile que beaucoup fait trop jeune ah oui carrière na ils a hina no. Et surtout atiki mwana et atiki moi neti beaucoup na courant na monté c'est ko passe sur le cola passe oui da busala ngo to sala bino to boyebi kizana na mbongo belete to yebi donner c'est comme na mission nga ko le beza biso na ba artiste ndé photo kunda moni ils a tout na moi forme bo côté mo ba tiara déjà et puis arango za na mbongo belete to vivara na basima ba tout ba mambo belé dans un moment nga ko le bana bandeko ba Hollanda na ba ya wilo na ba gete na profiter na ba caméra na bino pour msuba otuna wilo ngo nani nezala kaka c'est normal msuba yeba yo msubi ba yebote na bandeko ba Hollanda as artiste ya mboka kufi déjà sobeti ya wilo bo kuta ye na ba différentes prestations ba gag m'envoyer ba film monsieur à jouer donc oyo na minute de ko lobeza ba tout se mobiliser to lelepe dignement quoi ezala te mo artiste ko mo négligence mo ezala ka air mo OK et comme vous êtes artiste munene to ya muke artiste munene ya muke ala raté donc toi artiste et puis bino presse vous a déjà awa bo relais ka message aider que na ba ndeko pe ba diaspora ba landa pe biso na biso mo awa to me kapé ko le landeko bien donc c'est ça na autre appel moko ya Gabon quand on a passé information obi a joué kana
groupe ya nani. Donc quelque part vous avez raison, il y a offert un peu de détails. Na batu mususu akoye bata jouer kana groupe ya nani metanga Hollanda ye mapemba. Wa oui. Non, non, c'est Mami. Bonjour, mes condoléances. À plusieurs reprises parce que Awilo Azaki Moko Tondo Bingisa Air News sur la dynastie. Pour nous ça la bagag, je crois à Sali jour à Sali accident net il est lobby nango. Tozaki na eti ba minuit na yendo mbeka dima. Na ya ba tovandi quelque part na terrasse côté na ngawana na Bandal. On a eu quand même le temps de partager. Ata voyage na autre chose là récemment à Brazzaville normalement il fallait que Kenenaye et azo qui retard et celle qui est plutôt précédé to kei moi landa biso pesa qui souste. Lui je n'ai pas eu le temps de travailler avec lui par occasion, non, c'est vraiment un ami de longue date depuis vraiment. À dernier moment, je pense que un jour avant, vous avez juste un mot tardif. Alors tout le monde parce que l'accès qui va signer mon coup peut-être à Maloba ou à Zéboutan, Maloba n'a pas Koloba, ou de l'eau sur mon affaire, ou la Zakotika sur Malobasuka. Ce qui est sûr, à Willow, il avait des problèmes, étant humain. Il avait des problèmes. On était Massanduku. On m'a dit qu'il a été chargé à Vinae, sur Azatenga, on a expliqué la promazaki nango. Et ça a important, on a expliqué la promazaki nango. Mais il avait des problèmes étant humain. Sauf que, nazoe ba air to vandi, to telema, poto ke matanga ba accompagner ngana assister ba RS na ngai place na za ofute na matete. Akufaki bango ba oki otikanga tant tozo kota na mutuka alobi lobby ozana tournage te parce que azoka nzoto bien te. Tellement yebi nde tozala na staff wana à ce qui concerne mambo ba tournage ya musala tochana ka pression makasi. Sora yebisa biso ke aobima okende propagande so nini bakendaki wana carnaval héritier. Okende so carnaval et tout. Ayebi ke tonga to yebise papa yaka tournage. Yango yebisa biso ke aoka nzoto bien te de façon que to yebise paiement prochainement oya tournage. Donc tant on parle lobby bongo Kadima notre réalisateur et à lobby nae bon si tel est le cas lobby paiement. Comme ça biso tozana tournage na lemba. Nande to bandi tournage nande to silisi R comme ba 12 heures Kadima bengié à tout na état de santé abi azo kanzoto bien te. Ah ok c'est bon biso be to na tournage na lemba soki to silisi comme ça to sale aussi. R tournage et sili to 6 heures ba 19 heures. R tournage et sili to kona ndeka di mazui coup de fil ba bengié ke awilo sali accident grave. Asaleli yango wapi? Ndeto yo kakende carnaval akendaki boye akendaki bo akendaki bo. En tout cas biso tozali neti na dernière minute ndeza la muta pesa bino ba maloba moko boye soki ndenge nini un jour na rosala te totikali ko kango te. Déjà signe wana ya malaise wana de petit esprit de mort ça qui a tant qu'être humain mais moi bino biso no boye ba te ki ça qui esprit de mort. Ouais, dis peut-être ça parce que le roi pe naza chargé. Vous aurez mis moi batoté, moi n'a pas que esprit de mort toté exacté. Sauf que on a yebi alobaki azo kanzoto bienté. Et nous on a compris que c'était une façon ya koluka journée on a azana bisoté pour akende carnaval. Jérémy, et loko comme il y a défaut. Tout le monde a un concert il y a ba musicien na biso congolais. Tout le monde a concert à Pali. Batu bakufa qui est belé. Donc comme on appelle avant concert, il y a héritier Watanabe. Donc tout le monde a sur le carnaval, il y a moko na bino pe mbutunde ko na biso awulo na carnaval akufisu. Yoko digérer le camarade. S'il vous plaît Amira. Naye kolela awilo. Je ne suis pas là pour dire mais c'est qui ngani abomisa ki batu ki ngani abomisa ki batu non. La mort tout d'abord c'est un esprit. Et la mort, c'est un habit où tout le monde va porter.
comme c'est un esprit, ça vient occasionnellement. Au monde, on a bimaki qui osoma mikate ka place qui na osoma mikonyo sommet babeti masasi. To le bate maman na mikate mutabomisi. Au monde, on kaka place qui na osoma crédit jour on a des bitumba bakulune ye kana mesa o atelemaka babeti lichette on a memi etina liwa. Dire que na concert il y a président Fali to ya Kingani nde sali ke Kingani akufa. Non, moi je ne suis pas dans ça. Je ne suis pas dans ça. Naïe vraiment matanga comme nous avons un respect mingi na ba journaliste na ba caméraman, voilà pourquoi ceux qui ba caméra télémi n'hésitent à rater koya koloba et non koya ko accuser bato. Awilo, il était un être humain. A okufa un jour, ata ceux qui akene na carnaval té angati kala éternellement té pour avant biso ba Abraham ba Isaac ba Jacob bazalaki ba kufa ki té pour ba kene carnaval héritier. Ça fait très mal, Mamou National. ya koti na ndako nga comme na toka mai na libanda ya première tour na bimaki na bakantine tant na zongi lisuna yo kote suna porti nga biyaya olobi olembi yango ezani nezobenda ote mère nzoto pe zo sala bien zo kapo intercalaire ote eloko ezana ngote na okende te ngabi awilo yaya tala bayo tikelo mwasi mwana mukie na zemi ato sepeli yaya ozwa mwana obokoli bana ya basi no mingi malamu obokola pe ya yo oh ah merci ne ekufeli croyant que akoti na ndako na bimi suna kantine yo kote ah takende kaka abi ah donc comme okende kende yo comme ke ngai nazo pekisa o comme ngai na mosaya na bango bina epa ya wata sikoyo ngale to lubana te yo comme ke na pekisi e pona te kende donc comme à 18h ba mutazo ndeko na bango moko zo ya na bakila ko kota kote awilo osina bambani na se kana zuna habité na uto solo la nesi ko za bien oza zemi vanda na uto ko solo la na ye azopesa on maîtriser ka moi c'est quoi kimia te ya solo ngabi ya solo numéro neza awa na solo line bazaki ye awilo ndeko na mobali za ndako ya za ba shop koto tisi kwa oyo kapandi bien te comme ye kana ezaki makasi des garçons n'ont boya tokende na simbisi ba téléphone wapi na ona cinquantenaire simbisi ba téléphone ba traité mais ba lobi moyen ezate il faut mbongo ndeko o auto solo la sikoyo yende tanga ye comme na docteur moko awa etango toye wana docteur ana bino nde ezaboye asali ba intervention que non aza mwana tante boye na bobo simba ye na mwa mbongo ona za na babandi ko pese traitement wa tozaki ana CA tete ba jusque là ngana ebi awilo atikali ko lamuka te banda sala accident na ebi te formation monsieur ezala parce que bande ko informer biso azo lamuka te azo lobati mais soki ko lobaki awilo akufi pona kozanga mbongo je ne pense pas parce que biso bande ko na ye to lemba ki ete
tozo passer pe ba moment moko très difficile tala ba période toza nango mais quand même bandeko ba bundalaki na mo ba $5 na mo boye poto bundana kaka et puis nokaki pe NDPCP a télémaki secrétaire oxygène a télémaki bandeko tambola mais sauf que nzambe eza mokano ya nzambe mais ngai nazo interpeller ka batu communication ya théâtre faisaka makasi. Un artiste comme ça, il faut que le quoi soso boyete, akufi na likama moko bobozi bombe formation na yango bozo na vidéo botini na pas vu masum. Il faut tchanga ina service à renseignement, il y a théâtre. Nga. Parce que oui, tout le monde est présent Fatilo bi na mbanda ka telemi. Bazo apprendre elo mo abina yebi yango te. Présent masum oyeba makamnyo so tout. Biso mutoko oyeba makamnyo biso na ba jeka na ngilo totambola. Bon a évité sauver masum pa ondima ba cha bon a évité. So ka boyi na c'est bon mais ngana ndoko sala ngo pona aider. Pour aider nga alakisa makambo ebele na TV wana bande comme susu kutu azo bela azo sala bobo yebite vous comprenez mais ça perte moko ya munene aza jeune en tout cas moment accueilli nga na checker déjà na casting a film ngezo leka na biso TV to sola gine dernièrement na Gombe ozali na film deuxième tournage lundi normalement fala zala na yiki ko kali comme accident après na yiko ko kali suli kambu ya liwa donc ça passe mingi ça passe to kanga mutu ndokite batu pe bakanga munoko bango aloba ba comédie bozo ku febele boke no kosolo na nzambe yende akanga no ba comédie ba kufa donc c'est un peu ça. Merci. mais que tu peux dire que organe moko esa si bobi sila biso ki moninga fazate mais bobi misaka ordonnance bobi misaka ordonnance On va faire, on va faire. Tomonio awa déjà na sortie accord awa na cinquantenaire pour la sortie accord ya match à la mona. Déjà comment vous trouvez organisation parce que c'était prévu qu'il m'a 8 heures mais parce que va dire. Voilà donc merci d'abord pour la question. Merci pour la considération ndenge bo considérer ngai na matière à communication. Oui, c'était prévu à 8 heures, mais il y a un petit souci. Moi, mes ententes, au niveau famille, alors, ma besoin au niveau de la justice, je crois que Kalami était des cantons. Oui, oui. Mais lettre, tu as dit lettre, il y a qui mais à partir de la lettre, on a donc on monitor mais j'ose croire que les maisons attentes bien les autres ils permettre que le corps est bima donc ils ont un niveau famille ils ont un niveau de société. Ben, ce qui est vraiment, je n'ai pas de commentaires, ils ont ma famille à bateau. Hein? Donc nous sommes famille artistique, famille professionnelle. On les a ma famille biologique donc mais je crois que boyokani zala et dans peu de temps nous autres maman Salamon a érobimandé nous souhaité biso surtout que bimalelo pour que to rendre ba hommage na ye et bon to que gotika ne sikana ya suka.
Puis Roger mon amboka nga question mo ezali alobi eza problème ya famille c'est comme si on dit gouvernement na bandeko ya pe perdre nde bazokana. Non 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 loin de là gouvernement soki azali koyokana te na bato pe perdre ne lobby mais ngo mon a pas du peuple été. Donc on n'a pas du peuple dans ma réunion sur le décor est déjà planté. So moni RTNC déjà pesawana donc pour l'élection en direct. Donc gouvernement congolais a honoré vraiment Mamou national Mama Tchalamwana. En tout cas bravo na gouvernement congolais, bravo na premier ministre, na président de la République, pe na batunyo surtout au bazar na gouvernement, ministre de la culture vraiment pas na bango problème ezate. Problème ezaka na niveau ya famille biologique. Moi mes ententes mouké ezalaki. Alors, na minute aussi là-bas aussi ça pour m'amener surtout les cas bien. Mais côté artiste, vous avez kakuna ou bien awatona mort de gens artiste et musicien. Bon, lobby artiste va bêta qui na Maïcha Park, vous avez quitté je crois. Lobby vraiment artiste va bêta na Maïcha Park parlant en zo remercier mingi la première dame honoraire maman Olive Lembe. En tout cas, à partir de 18h, 4h du matin, à Fandi pour la maman Tchalamwana. Et ce qui m'a beaucoup vraiment touché, c'est qui simplicité Amélie Café à Matanga comme tout Congolais. Donc avant de l'aise, tant que Kabola Café à Matanga, il n'y a pas eu. Amélie on a mis 4 dans le roi Bissotou de Melaki et na 3h du matin, maman Olive a télémi accueilli na photo de maman Tchalamwana, maman Olive a bandi collé la logo la mona mukedon. Elle avait montré comment elle était touchée la disparition de Maman Tchalamwana. C'est ce qui m'a beaucoup vraiment attiré. Et les artistes Michel Lobby Baonora qui Maman Tchalamwana, ils ont joué hier et aujourd'hui encore, Bazakite, le Lopé Baroya n'a pas eu du peuple ou bien Awa, donc c'est ça. Message de la famille, que nous avons la famille parce que ils ont perturbé un programme parce que il faut être 8h et comme 10h, et là on a la famille Zara Moko Boyokani. Et là l'équipe Boyokani Zate, je crois dans ma réunion surtout Boyokani Zali. Pour nous, oh Maman Tchalamwana sa kufinaye. Donc tout le monde a soutenu et là c'est le gars to rendre un hommage na respect na valeur na ye o azaki nango na kati ya mokili yango ndelo etike to sala donc je na sengi na famille ba bazo kana te ba yo kana bazala mutu moko pour que to kunda Maman Tchalamwana dans la paix. Papa Roger, oui. S'il te plaît. Doyebi moi pas problème est concernant famille. Mais dans l'image au total, il y a dans la voix du peuple, maman Olive Lembe Yambokeye aya na salle. Ouais. Azala qui déjà na famille. Si. Et puis Basolola qui déjà, Babongisa qui déjà tout. Ouais, ça qui a Kobonga. Ouais, c'est là que les familles qui va autoriser qui va dire que corps de Kobimalelo. Maintenant qui na Koloba na explication no lobi moi koko so eza côté famille. Kasi yango na lobi te. Famille ya mbote maman Olive akutana bango. Famille moko ya libota akomaki déjà mukanda moko boye oyo kendaki déjà na l'état. On comprend. Akomaki mukanda moko oyo kendaki na l'état que azaki contre que corps ya ndeko na bimalelo. Yango esaki maman Olive, maman sociale, maman ya kimia akutana na famille a solola. Le gars d'aba solo kitoko. Alors pona marambo ezonga il faut pas retirer le dans l'état. Il faut pas retirer dans l'état ce que alobake oui ngana bango to silani nde makambu ebimi. C'est ça. Et on est au salon Masikoyo. Donc j'ose croire que Kalamingite, tous les gens sont en condom, maman. Non, programme est aperçu. Pas du peuple les abisso. Attends, ça pas là. Et là la peu gamin. Je crois que le programme est aperçu et ça va très bien. Papa Roger, au lobby ba point positif ya maman Tchalamwana. Est-ce qu'on peut savoir? Mama, if Ipa. Love is crazy, love is for me. Ozana mingi balobaki ete Seigneur Jésus-Christ asalaka lisusu te ndenge abandaki kosala kala yango ngai mpe nayebisaki ba oyo batambola partout baluka ba délivrance bamata na baavion bakenda partout ba délivrance esimba te boya epai na Seigneur Jésus-Christ nde bokobika bato wana mpe bayaki mpe baleki ba délivrance babiki bino moko botala ba témoignage nga frère na bino na kati ya Irlande nazali na ba blocage ba porte tout ezalaki fermé mais depuis na leki na délivrance na papa Moïse makambu
tout efongwami nasombi dendaki bapasi na nzoto esili changement ebele esalami na baaspect nyonso nzambe aozana azosala. Shalom, shalom peuple de Dieu. Nga mama Janelle, en tout cas nabelaki tension makasi na yo kota na YouTube nakota na Ozana Pasteur Moïse Abondel pona bandeko les mêmes jours na keipa docteur nanga atalinga tension esili bilonyo sanga sanga palpitation esili. Shalom peuple de Dieu, shalom mama Clémence na Paris na yi ko témoigner moni na nzamba Ozana wa sai na bomo nanga nazali na problème mwana bane kolobate na bane kokende na orthophoniste donc va déclarer que mwana comme handicapé à olobate na etango na ye ko l'exemple papa Moïse alekisi mwana délivrance lelo mwana na komiloba na ye ko témoigner moni na nzambe ya bikamo asali na bomo na ngai nazali na problème mokanda toi réponse na zoaka barigi na raison moko ezata na sens te lelo na komi moi c'est sengo na zwi mokanda na zwi pe mosala donc on a témoigner moni na nzambe ya Ozana nalobaki deja awa ezali terminus bos abonné na papa Moïse Prophète TV na YouTube nazosela bino na moto. Nazali naturothérapeute, nazali kosunga bandeko bazali na bokomi ndenge na ndenge au moyen de plantes naturelles. Bandeko bazana ba problème ya ba hémorroïdes interne tout comme externe, infection urinaire, prostate, azoospermie, obota ezalité, rhumatisme, nerf sciatique, gouttes, règles douloureuses, glaucome, vision floue, motupa si intense, sinusite. Awa nazana kati ya laboratoire. Awa nde bisika na séchaka ba plante banzete ba makasa ya ndenge na ndenge depo na nga yango yo esika na salaka ba formi na ba solution na nga. Merci na équipe mobimba ya Maison chez Kati, en particulier Joyce. Fondation Tabita Dorcas. Maman Mireille Maingi a lancé appel na mutu nyonso de bonne foi. Moto nyonso oya sungaka ba ofele nzambe akota likambu na ye. Ba mama bazana fondation oyo bazana bana ebele bazana batu ebele rentrée scolaire yango yo. Bana ba ofele po batanga. Yo muto lingaka ba ofele ba lia mbongo na yo. Ko gaspiller te. Contactez Fondation Mama Tabita Dorcas. À partir ya kubinga mama Mireille, nde mama Mireille moi quelque chose ake baka ndazo sunga bana nyonso bazana ba balabala, bazana banzela, benfirmier, bendicapé, buna nyonso tu kaka sana ko soutenir bosa makambu nyonso yo vana na harmonie. Fondation Tabita elisu liboso na bino. Kosenga lisungi na 1 euro na yo, na 1 dollar na yo na 1000 francs. Kosunga bitike, batanga bazana bonne santé. Bazwe loka kolia, bazwa tama ya komela, bazwa telamba kolata, bazwa na bonne éducation. Nzamba lobe senga kopese leke senga kuzwa. Tango zo kanisa babitike, eza ozo defisa nzambe. La Fondation Tabita Dorcas Espoir a le souci d'apporter le sourire à ces enfants démunis que la société a abandonné parce que les parents ne sont pas là. Fondation Tabita Dorcas ezosunga bofele bana bitike bafefe ezosunga bofele bana bitike bafefe Mama présidente Mireille Choubaye ya Jomas Masamba merci maman. Oyo apesa ke papa ofele achaka nzambe musapi na lisu. Enfant de Dieu. Na Pesibinombote na Kombo na Yesu, c'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable ya Ophelina, Jésus est mon papa. Na ye liboso na bino pour na représenter bino bana o bozomo na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala o ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi difficulté ya loyer parce que tozo foutela et puis difficulté au foutela bana minerval pour to chute au bandaki to pesa qui avance mais tikali ndambo
nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili. Bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rond-point Ngaba, ndambo Victoire, ndambo Limete et puis ndambo l'état pesingai. Pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka. Soki nga simple individu na ndimi kozwa bana oyo na bokola na ainsi dit l'Éternel. Soki l'état s'est décidé to mona suba fazer na nzelati. C'est difficile ya osala ngonga moko. C'est pour ça na zo lancer appel na bana nyonso nzambe pona classe ya bana oyo pona loyer na bango kolata pe kolia na bango. Na osenga na batu nyonso baza cœur sensible pe baza na motema kosunga ba sunga biso pe ba salisa biso. Toza na commune ya Kalamu quartier Kauka référence ya monene tukangami na université Kimbangiste avenue comme nango eza Marin numéro 16. Numéro de téléphone na biso pona bato balingi ba contacter biso pona ba détail mosusu eza plus 243 89 72 32 229. DiCaprio, ça va? Oh. Benny, ça va? naye na nzili awa naza na Sainte-Thérèse bapesi nga adresse ya agence oyo ya vrai oui allez la vue oui okende bazo oui tika sokoza na Sainte-Thérèse bien sûr l'unique comme ça oui. Sainte-Thérèse. Oui, ce commis Sainte-Thérèse. La mission. Si, exactement. Mais ça, ici, il y a Kubungate. Service. Ponctualité. Respect. Et puis, bango. Balo rapide. Oh 40 jours. Mais quand 45 jours, il va payer ça qui wana. Et puis, quand il était mbala moko ba bengi ngai. Aza mundeli? Non. Yes, du service. Pour ce monde. Mais ma canicine bendele. Bonjour. Papa Julien, DiCaprio. Papa Julien, DiCaprio. Omonio. Eh, na jibe service. Et puis il y a José Baïla. Il y a José Baïla. Ah, moto mwindu no mayele mo. Ya mundele. Attention tongana yo. Mutu bolongwate, obosotonga no mobimba. Yango jibe service et zakaka wana kisasa. Teye. Oh, Angola. Brazzaville. Tosuket. Kalamengite. Mokili mobimba. Ah, aujourd'hui. Donc à longo di biso pili ya makambo ezaki 40 jours mais okumona contenir esali 6 mois. Papa Julien, yebisa na voici. Oh basala bandeko na meki. Na meki la poto. Place ya série ya kotia bilo. Eza pas ya José Baïla. Jibe service. Eza nayepa na yo papa nanga monisanga loboko na yo nayepa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo nzamba lolo yo azosale nzamba lolo azosale nayipa na yo papa nanga monisanga loboko na yo nayipa na yo mosantu yo monisanga loboko na
azosale azosale Samaka basangolwe azosale azosale salilanga Yesu Yesu salilanga Yesu Yesu Alléluia. Yesu azana pamoja. Komba mana yo Yesu. Komba ma. Chirubu. Yesu na lingina tachola Yesu. Papa na lingina témoigner sangalo na ye. Kapena tato na bonsambe na yo iswa bato. Yoka bosenga na nga sambaka basaye. Yoka shishe na nga ye sambalo na ye. Na ye na babasi na nga libosabo zambe na yo. Na ye na kozanga na nga libosabo zambe na yo. Salela nga Yesu Yesu. Salela nga Yesu Yesu. Salela nga Yesu Yesu. Salela nga Yesu. Salela nga Yesu Yesu. Undela nga Yesu. Undela nga Yesu Yesu. Undela nga Yesu Yesu. Undela nga yo yo. Undela nga Yesu Yesu. Longisa nga Yesu Yesu. Longisa nga Yesu Yesu. Longisa nga Yesu Yesu. Longisa nga yo yo. Longisa nga Yesu Yesu. Nalebi bia bisenga senga sanga londe. Nalebi bia pesanga kabela nga bisenga senga. Yesu moko nini ye bato bakolia pe na sima na ngai. Yesu moko nini ye bato bakolata pe na sima na ngai. Yesu moko nini ye bato bakovanda pe na sima na ngai. Nalebi bia bisenga senga sanga londe ye. Lokota nga Yesu Yesu. Lokotanga Yesu Yesu. Lokotanga Yesu kotikanga ite. Lokotanga Yesu Yesu. Lokotanga yo yo. Yesu. Tombolanga Yesu Yesu. Tombolanga Yesu Yesu. Tombolanga Yesu Yesu. Tombolanga yo yo. Mesa wafako Mesa wafako Watitishina watitishina nsambi watenzelela Watitishina watitishina nsambi watenzelela Yeso Yeso Lesa mukatanga lisa Lesa mukatanga lisa Lesa mukatanga ye Lesa mukatanga lesa. Alléluia. Chirubu. Chirubu. Soki na soyemba opekisanga te oyebi te bisika nsamba lokotanga mpona yemba boye. Soki nakoma kosambela sambela opekisanga te oyebi te bisika nsamba swanga mpona sambela boye. Soki nakoma kobina bina opekisanga te oyebi te makambo nzambe asalelanga mpona bina boye. nzambe nazobinela aza nzamba bosolo oyo naza koyembela yende nzamba libela. nzambe nazoyembela aza nzamba bosolo oyo naza koteya yende nzamba libela. lelelelelele nalingi mobala oyo nalingi mobala oyo Yesu aza nzambe ayoki bosenga na nga nzambaka basa ye ayoki suje na nga ye nzamba ndonda ye nazalaka lokater apesinga lopango
natambolaka makolo lelo nakomi na motuka ngai oyoyo nazalaka kobala te lelo apesinga libala apambolinga yeso yeso apambolinga yeso yeso yesu apambolinga chilobo yesu alokotinga pesitila aza nzambe nalingo beta mololo bisika ezali yo beta mololo wapi bafisi du prophète bana royaume de dieu bana centre de réveil ozobouge ozobouge obinaka wapie mpona pambola yo ingénieur ki on est ensemble na yesu elongo tozomata 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 mabe ya nzambe eza wapi soki nzambe azopambola yo